The president and I want President to wish Donald Trump every nangai American tulingi a kutumbela very bana Merry banso ba Christmas. Amerika Oh, ingambuta shepherds. maelamu He said, I bring you good tabakengeli news that mpate will cause Angelu great amemaki joy sango for ekopesa all of the esengo people. na batu banso Today in the town of tutundi David, we nzambe thank na God kotindela for biso sending mwana us wa His ye Son kumema to kimia bring na peace to milimo our ya biso souls and pe joy esengo to na the mokili. world. On behalf of Melania and the entire Na Trump kombo na family, Melania we pe na wish you a libuta very Trump Merry mobimba Christmas tutombeli binu and a eyenga ya happy mbuta New Year. maelamu pe mobu ya sika ya We are esengo. delivering millions of doses of a safe and effective Tozali vaccine kopesa ba million ya that will mangolema soon end kusukisa this kalate terrible bokono pandemic bwa and COVID-19 save akipe millions kobikisa and bato millions of mingi lives. na tondi We're nzambe grateful mpona for all of the bascientifique scientists, baluki mpe researchers, basali mangwele mpe manufacturing bayemisala workers, basalaki and makasi service mpenza po members tokóma na who have esika worked tozwa tirelessly mingi. to make this breakthrough possible. It is truly a Christmas Ezali miracle. mpenza bikamwa ya Noel. As you know, this Christmas is different than years past. We are battling a global lokola boyebi pandemic Noel that has eye affected ekeseni all na of us. mayemaleka tozali Yet, kobundisa through this bokono great boye challenge, bopesi we have been mpasi na banso inspired by liboso the lia mpasi kindness eye and tozwi courage of makasi na citizens mpiko ya across bana this banso country. ekolo.